bandeko na nga mbote na bino en fait nana lisolo moke opesa bino esika nazalaki na entourage esika nazalaki ndeka mobali azokoprononce baprojet na ye alobi kaka na copine e copine yango fa tia ye zemi abi petite yango fona tia ye zemi après tocontinue masolo d'après se dire tocontinue masolo et puis ake susu loin vers là nazoluka ndako je me dis déjà oza na copine otia ye zemi et puis oluka ndako ça veut dire oza non instable oza stable te wana bandeko ya basi avant kolinga mobali avant kokwea na maboka mobali il faut koobserve franchement mobali ozwa temps eza na bamibali misusu balingaka biso na baintention na bango misusu ezala nango ya mabe misusu ezali mpona baprofite na biso baopportuniste baza baguja baza donc bamibali ya ndenge na ndenge baza me ya malamu mpe baza oyo malamu okomona ye moko ligne ndenge eza droite ekokende ti ekokende jusqu'au bout oyo ya mabe ekozala toujours bapente yango wana bandeko na ngai ya basi même moi tolobi kaka biso nyonso basi tosalaka attention tala bapropos ya ndeko ya mobali azoloba na ndako te akutani na momi fo natia ye zemi nakobome na bolingo abi nakobome na bolingo donc alakisi bolingo atia ye zemi après atika ye peut-être puis alobi fo naluka ndako donc aza non stable te bon bandeko na nga en tout cas mibali misusu bachosifiaka basi mibali misusu bamonaka mwasi aza na importance alors que mwasi azali na importance moko incroyable voilà sans biso bokobotama te donc bandeko na nga ya basi avant toza na engagement mobali tosala vraiment attention on reconnaît un bon arbre par ses fruits oyo ya mabe ekoyebana pe oyebisanga bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez là lisolo je vous dis à bientôt merci.